point nango 2 balobi eza contrat ya une année mais tina moi oyo ya lelo nano une année ekokite il s'est fait que to assistaki bosolo na politique pour na komema avenant na contrat oyo c'est-à-dire contrat oyo ekoite mais c'est le contrat qui est en vigueur et aussi là dans une année mais to comme na katikati ya moi parti moko à lobby il faut pas revoir la clause il y a contrat c'est-à-dire que là qui na partie rémunération ndé mataki na $700 bosolo a s'acquitté déjà à petit 2 mois anticipatif pour que l'émission ait les cas. Mais la faute, c'est à l'article 3 où ils ont pour la rupture, il y a contrat. Il y a un contrat qui s'est fait et qui peut se défaire. Le contrat, et le lobby, ceux qui partent, il faut préaviser Mouninga. Il n'y a pas eu ce préavis. D'où la faute, il y a contrat donc, résiliation et salami na contrat, ils ont devenu la résiliation abusive. Le non-respect d'une clause, c'est une faute. Mais, tu as à l'objet comme dans ma boucle, il y a des soucis. L'avocat se permet de donner des détails, des subtilités, parce que c'est là où loge le droit. Tu mais tu peux de façon licolo que le contrat n'a pas été respecté dans la partie Congo Web parce qu'il fallait qu'il y ait comme on a une année, on débat dans la table article 2 et lobby. Et puis article 3 le lobby pour na bongo ko sceller. On est là ko sceller, la justice n'a ko sceller. Et sika mais mutu ko jamais ko sceller le go va tourner au sceller. C'est aussi une faute. Donc, il a été attesté qu'un individu s'est permis, alors qu'il y a un contrat et ça y place à tourner une émission en direct, ailleurs à sceller, ce qui est le prérogative juste et justice. Donc, pour na kota vraiment na mosindo ya affaire na kosuka na pona koloba ke boso na politique à se remettre dans ba instance judiciaire pour que batala comment réparer préjudice ou à subir parce que oui que ba milliers millions les téléspectateurs au banga ba information lelo na lobiti lelo na bazuité donc ils ont préjudice monnaie néo ils ont la société manque à gagner et puis la population ba client na yé bazangi lelo sika ko s'informer. D'où en tout cas préjudice moko et vous allez exemplaire pour décourager pareille pratique et dans l'opérateur économique pour respecter parce que le contrat entre deux parties c'est la loi des parties. Donc merci maître. Alors ma question est avocat Abi et Koki Ponaye. Donc, alors, on va passer dans ma question-réponse. Toyokana, s'il vous plaît. Ma solo T. Histoire BT. L'isolo BT, poser question. Au poser question à répondre dans le qui. Madame. Au poussani. Alors, le matin, moi, Mingi a répondu. Narozonga na ba réponse T. S'il vous plaît. Narozonga la lisute. Soyez na répondre à la question, Moko. On arrête avec ça. Nalingi d'abord à partir à Awa. Nate, là on a répondre na otombo la maman. Nalingi avant peut-être na répondre à la question à maman. Nalingi na remercier ma camarade journaliste nyos. Ba oyo batiki ngai na itumba oyo te. Nalingi koloba te ke ngai nde naza meilleur journaliste. Soki bolobi bongo bokosi ezanga ite. Mais là, on a yebi, nous sommes une équipe. Nakatia équipe, motonyo soit bête à la rôle na yazo jouer. Mais la finalité zali équipe soit victoire. Nazali contre ndenge kulutu nanga lifokwa lobaka embaka ngo mingi. Boza na kati église moko yo moko pasteur, yo moko trésorier, yo moko mobeti mbonda. Yo moko pe oza interprète, au juste église yango eza ndenge nini.
Katapas Kabola Nkembo. Merci na ba camarades journalistes. Merci na bandeko na ngai ya Bunya. Oye sika bato bazo kufa ebele. Bango ba bengi baleli na motema na bango po sango asalimisa te. Merci na bino nyonso à travers le monde akwa kotanga bisika te. Na ndenge bino bosali. Motuna eza boye. Na lobi na yo pe na bandeli na tomboli yango maboko. Na lobi ya solo. Ngai na ndeko Shabani lokola biso to résilier contrat te. Biso toza na contrat na ndeko Shabani. Toza na contrat. Biso motema ezopela po te tokokisa contrat. Toza fidèle na engagement na biso vis-à-vis na ye. Yende apekisi biso tokota na droit ya ko respecter contrat. Toza leloko mususu te. Soki eza leloko mususu ebombami na sima. Ndeko Shabani nda expliquer biso po biso toyebi te. Oyo ayebisi biso ezaka ka bakosala te. Po na nini toyebi te. C'est-à-dire soki azwi information akomeli biso. Soko zwi sous makoki ya conférence te obengi nga na téléphone to ye na bureau. Soki eloko mususu asikeza na koyebisa yo. Mais na sikawa ndeko Shabani aboyi kolobeloko mususu kaka aboyi biso tokota. Réponse apesika ya ngwana. On passe à quelqu'un d'autre, hein? Oui, mon frère. Madame, attendez, madame de la foi. On a eu banane de vérité. Parce que awa betela biso kaka disolo ya Africa TV. Mais au précisa gité, tika yosala bosolo na politique na Africa TV pour nani. Et puis, il y a des sous na Congo web. Le moins des sous Congo web par rapport à ba contrat. Est-ce que même problème on dirait en Africa TV yango la ndio na Congo web voilà première. Deuxième point. Il y a la vérité. Est-ce que vous allez dans la ranking moko ya CC na ndeko Shabani toté. Et puis, vous voyez que ça biso actuellement, Misa et Rwanda au Salama, la église est deuxième question. Na deuxième question, Tuniso est dans la rancune de ndeko Shabani. Na évité na répondre à mon dernier point, ça répondre que na bino que toza la probité. Na kumisi Kulutu. Kulutu azara pembe. Na no mona été. Aza pembe mobali kitoko. Et puis bâtiment nyonso wana ozomona na yaye. Biso ba locataire. Donc tozala jamais la problème na vie. Ya zavia ba petit tout. TV nyonso ozomona vie mutabandango. Donc via ba petit tout. Totikala ozala problème na été. Ça pour cette question les choses sont claires. Question ya liboso lobi na longo Africa. Na longo Africa. Raison na longo Africa est-ce que cause la même raison ya na longo? Non. Ils ont la même raison te. Parce que awa na Congo web na lobi no na longwete. Afrika na longwa, awa na longwete. Awa ezali ngana za na contrat esengeli na kota na ba droit na ngai ya contrat. To bandaki déjà toza ko exécuter. Nyonso ezalaki déjà malamu. Mais ba pekisi ngana continuer ko jouir na ba droit na ngai. Contrairement en Afrique. Donc eza biloko mibale. Moyen na pesa ngo biloko ekokani ezate. Naza travailleur ya Shabani te. OK? Naza partenaire ya Congo web. Toza na contrat. Contrat wana yende a pekisi etambola. Donc pour le moment, ezate que toza na ranking ezate na longwe. Ceux qui nazala qui travaillent né na longwe. Awa naza travailleur te na longwe te. Donc je ne sais pas dire autre chose que Owana. Troisième. Na yekoli ebele na Africa Télévision. OK? Eza ndako eza na ba réalité nango. Ba camarade ebele bazolanda ngai awa nde na oloba boye bazali. Madame Laurette Mandala yende mokonzi ya Univers Télévision. Mama oyo akufaki Esther Abedi kimia na molimo na ye. Bandeko ya ndenge na ndenge bazali. Patrick Mukadi azali awa j'espère. Ye pa yeko soutenir ngai. Bandeko baza ebele naza na ba relation ya malamu Afrique eza ndako na biso. Nga na utaki kuna Christian pa utaki kuna. Mais est-ce que so okoli na ndako na bino oko kende oluka ndako na hotel? Ozaki na ndako na bino okoli mobali oko futela pe de chambre na salon. Afrique eza ndako na ngai. Soki moto azoluka sika ya kolekisa publicité, soki atuni ngai à part bosolo na politique na kotinde pe na Afrika. Eza ndako na ngai. Mais moi na koli akomi na ndako na 3 chambres na salon ko ka mabete. Madame, s'il vous plaît. Madame. Hein? Il y a une question à Souka. Je vais répondre d'une manière générale. Madame, allez-y. Merci beaucoup, Jimina. Africa TV, Lingwala TV. Voilà, question à la raison. D'habitude, tout ça, la chaîne de vie, les chaînes de maladies, les émission politique, mais apparemment, au solo, la politique, et comment on dit,
rendement de compte, c'est-à-dire rendre la compte de la cour. Alors, peut-être à part voilà, église, télévision, les alliés à sauf les églises nationales, peut-être, déjà indiqué. Au moins, l'idée que quelque part, Chabani, hasard au bas de la chaîne, pour la émission, par rapport à ampleur de façon émission ça pour ça là-bas, les années qui va émission politique, ils ont fait ça la marathon la carte Soki Moutoyer, c'est là la première question plus facile. C'est ça, maman. C'est ça, maman, la question. À part ça, vous avez un contrat, il y en a au poème. Mais d'habitude, tout le monde a fait sous les capacités. Est-ce qu'il y a un mot pété où tu commences à la rivalité ou pour échapper une concurrence? Merci. Bon, Nabiboui, nalekaka kaka na tingi télévision te. Nalekaka au moins na 19 chaînes de télévision. Bosolo ezali eloko na bino, il faut bozala na lolendo po na eloko wa. Depuis télévision ya Congo ezali esalamaka. Émission moko ezoleka na plusieurs chaînes lokola match eza bosolo na politique. Faut zale sengo na bino. Ngai na ye na presse awa na umeli leloyo na kuti bato basalaki succès. Bato bavandisa bato. Nani akoki kobeta tolo na mboko oyo ayebi to solo lango te. To solo lango ndeko Basile aza ko présenter yango. Tango mususu soka azali te ndeko Eliezer aza ko présenter. Nani ayebi to komi wapi te lelo ekomi chaîne ya télévision. Nani akoboya musala Eliezer asali na mboko oyo. Nani akoboya? Nani akoboya musala Serge Kabongo asali kiosk. Nani akoboya? Nani akoboya musala ya Christian Lusakweno Top Congo. Nani akoboya? Ba émission eza ebele. O esali kombo. Mais bondima bosolo na politique. Il faut apprécier l'homme à son époque. L'ingratitude est condamnable. Bosolo na politique ezoleka na Ntingi TV, PSS TV, ezoleka na Kinactu, ezoleka na Radio Mont Bleu, eza na Bunya, ezoleka na Sara Télévision, Boma Mwanda, Ti Matadi, ezoleka na RTBM, Radio Télé Boma, ezoleka na Radio Télé Zola, ezakoleka na chaîne ya Ndeko Muyambo na Congo na nani na Lubumbashi. Toza koleka na Molière Télévision na Canal Sat. BZFM 97.4 ya Ndeko Deo Kasson. Tozo leka na ba chaîne ebele. Donc pour te dire que kokende koleka libanda et cause à la problème te. Ngai nazali produit exclusif ya Congo Web te. Elingi koloba boy. Ndenge nazala téléphone na nga na yeboy. Ndeko Chabani na yeko somba espace pour te nasala ka musala. Soki Ndeko Chabani lingazwa produit comme ya elingi koloba ya bando futa ngai. Nde komi ya yako iko pekisa ekende libanda. Mais nga nazali kaka et puis nazo silisa. Nazali kaka nga moko te na Alexaka libanda. Bande ko ebele bazana kati ya Congo Web ba diffusaka wana ba Alexaka pe libanda. Ba bomana no mutu te kaka ngai po naza mwindu sombre comme désert. Madame Lanoir, madame Lanoir. Attendez, je passe là tout le monde ici. Madame. Madame, allez-y. De retour les caméras. Vas-y, maman. Salut à tous. Grâce à Mangola, il y a côté émotif et puis la question en réservé si aujourd'hui attaque la partie politique il y a beaucoup à la vie. Le lingue n'a changer donc politique à la façon de deuxièmement au petit merci pour soutenir le moment où il y a une chaîne après et politique à l'opportunité la vie et en autre peut-être que vous en avez tout ça na yo interview vous allez partir pour très bien, merci. Soyons tolérants. S'il vous plaît. D'abord pour l'interview, nga nazan muninga na bino journaliste. Biso na bino to luka batu to pesa bango to zo bango interview. Mais soki besoin ezali po sangwa ye pa na yo ndeko ayebi. Na sala ka émission na ye ayebi. Ndeko ya mwasi azali awa, sera mwasi. Na sala émission na ye ayebi. Mama oyo azali awa. Nazana nyongo interview na ye ayebi. Donc makambo interview nga nazali muninga ya bato nyonso ya baleki nyonso. D'abord na vivre na bino normal. Na moi succès ya moke nzamba pesi ngai. Soki nazalaki humble te to kovanda boye te boyebi ba congolais ndenge balaka.
mais biso to bana nzambe to mikitisi to yebi que succès à la boîte à conserve date inspiration ezalaka donc to biso normal mais ce qui parti politique moko yé et attaquer ngai pour que na changer ligne éditoriale oyebi ngana no malamu te moyena milobela mais naza mutu akunki hein eza pasi nazo tomber na bitumba oyebi ngana no malamu te. Monsieur Patrick, allez-y. Monsieur Patrick, monsieur, madame. Oui, monsieur Patrick. Alors, donc, c'est ça une question, maman. Merci beaucoup. Bosenga bandeko wana batika biso. Bandeko, s'il vous plaît, vous évitez d'avancer. C'est bon, monsieur Patrick, allez-y. Mais nulle part, on a eu qui ici, pour le dire que vous avez obtenu à ce que le contrat on a été respecté. En attendant le contrat, ce qui est respecté, à tenir la position de la politique de la ligne, est-ce que Israël nous tombe dans un projet qui est place nous souffrons que dans la presse politique. Alors, on répond si Marcus va finir sur moi. Monsieur, vas-y. Allez-y. Profiter de bonnes occasions pour se greffer pour que achète une chaîne de télévision pour acheter la télévision. Il y a une manière pour que vous là, parce que soit bloquer la tribunal, soit bloquer le là. La solution à la mi-balai est ça. Madame. Allez-y, madame. Posez question. Maître, il faut suivre. Et puis, les gens vont nous rencontrer parce qu'ils sont réalité déjà dans la cala. Parce qu'on a vu qu'un thé, on va qui va se faire. C'est là qu'il a pas. Tout d'un coup, tu vois qu'il se rend là et là. C'est-à-dire par rapport à y apporter, et ça lui fait récolter. Non, ça peut être une culture, une équité, Michel qui a pas mis. Monsieur. Il nous reste 3 questions pour terminer. Il n'y a pas de problème. 3 questions. De vos questions, s'il te plaît. Questions. S'il vous plaît, je pose mes questions, s'il vous plaît. Tout le monde est journaliste ici. Questions, s'il vous plaît. Très bien, madame. On termine. Deux dernières questions. Merci. Mon frère, tu avais une question à poser? Très bien. Si elle a déjà été posée, c'est la scène pour le roi ma question est Israël, quand bien même vous allez qu'il n'a
ezalaki émission moko mitime eutaki na ngambo kuna bainterview ke Israel moto kosala émission awa ozalaki pa mwana koka Chabani est-ce que okoki kozala conscient te na moko ata ya baémission oyo osalaka ecreye fissure na ngambo kuna nde esikomi po yake bakolela yo kopresente émission bien page Chabani record makambo akontre eza na page Monsieur, une question pour l'avocat, on termine. Le contrat au Tangi Awa, signé contrat, signature du contrat, c'est dans la partie mandée qui voit